Bonsoir, bonjour monde entier, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez, fidèle ami internet. Je suis Greta Mandong, autrement dit, la mannequin de la presse congolaise. Fidèle ami de Bayo Kabilengi TV, j'espère que vous êtes de nombreux en train de nous suivre. Merci d'être nombreux, je suis là pour vous et Bayo Kabilengi TV, de mon boss qui n'aime pas qu'on cite son nom. Et de toute façon, je profite de cette occasion pour dire merci à celui qu'on appelle Babou, Silim, notre caméraman, les Rastaman. Fidèle ami, je suis avec Sarah Mboyo. Sarah Mboyo, la chroniqueuse de Bayo Kabilengi TV. Avec Sarah Mboyo et le Lokolo Belé. Avant de commencer avec Sarah Mboyo, je salue Matika Songo, Kas, mon boss, mon yaya. Sarah, bonjour. Sarah, vous êtes chroniqueuse, il y a Bayo Kabilengi TV, vous savez, vous savez, et puis ça, c'est tout, nous années. Bon, c'est tout, on est d'accord au salaire. Ça me paye du bousseau et on sort. C'est tout, on a salaire, nous avons. Ça va bien, ça va Bao baebi okana Bayo Kabilengi TV soit au banda déjà na wana site ebele na oyeka na Bayo Kabilengi TV. Bon, ce que bana ba site ebele c'est trop dire. Nazalaka na ba site mais batikala ko pesa na chose. Et na comment travailler boyer, na lati pe micro ni na lati boyer, cameraman na filmer nai. Ba sala nga mutu. Abaneka ko zelisanga, zela boyer na ko hein. Ndamba sanga grâce de na sana Bayo Kabilengi TV, patron nga alingala tanga komote na pesi mote musika na madame hein. Pesinga matériel nyonso na zana cameraman na biso Babou, garçon Silim, Rastaman, moi malamu. Respectanga makasi ka niveau nzamba pambolinga. Naza bien, naza libre na ensemble kitoko donc c'est ça. Sarah Mboyo au toucher point moko très important. Vous avez qui peut mettre na batu ba koka pe kola kisalo ba koka pe kola etoni ko masela ko lokwa ba fi musu ya YouTube mais ba pesa au chanson na te. Sarah Mboyo avant na takio na question moko na pesi ba ko lesika o ngoti ba bisalo limia o eza classe bo mona ainsi que pe ba salinga awa donc bon na pesa ba midele na mariage vraiment ko ya na salon. Retournons la page na biso Sarah Mboyo ba pesa au chance. Oui bi ko pesa chance eza je mokiete. Tout le monde travailler, chance on va faire ça. On fait ça en chance, on doit calculer, on travailler bien, on va faire ça maintenant. Ce qu'on y a au bête de la mission, c'est ça, on va la balle, on va faire ça en chance, vous comprenez. Bon, on va faire ça en chance, à chaud. Pour na sala déjà pas battu, on va y bani, on va couper pour essayer que ça la pour battre la pour l'accent. Yango na vie faut que y ba ensemble, faut y ba ensemble. Nazala pas battre oyo bayebi musala oyo ya émission ba YouTube oyo nazala pembe na bango mais batikala to l'accent ko simba micro zama ko sala nga grâce na ko bana na frère moko papa na binga ke kombo nyonso tonton frère yaya Matika Songo l'homme le plus compliqué du monde mais c'est utile wana papa na nga malgré batu balinga na za pembe na été mais naza quand même reconnaissante envers lui. Ah ouais, Alexis Moussala. Est-ce que ça va vraiment si kitoko? Wa mayele. Moussala oyo. Et c'est nga batamali malibité. Faut zala moi nzuzu. En plus wa mungala. Bino bangala bozala boy. Mais yo za nzuzu te bendeni. Yo yeba Moussala o ko Moussala. Faut télé. La simba micro boy baloba boy ba poser inviter question boy ba sala. Non, nazalaka reconnaissante avec Matika Songo. Alakisanga ya mingi te ka wa muke wana. Yango lelo pe sunganga, lelo pe samba sen grâce na travailler na Bayo Kabilengi TV. Sarah Mboyo, pourquoi continuer na kati? Non, Sarah Mboyo to lo ba ba pesa au chance te. Balanzi ya Bayo Kabilengi TV, bayebi ke na Bayo Kabilengi TV bazo toujours ba news ya bien et puis to kachara vraiment te to mais ça na toujours ko lo ba vérité ko to sans doute. Sarah Mboyo batongo zolo baba pesa yo ba pesa au chance to kangama na bango banani. Bon, tanga kombo, bon ebe pona tanga kombo. Na yebi ozala pas site ya kapage. Muto nga na yebi za site ya. Si au travail na site ya kapage au sala baton et belé na site ya.
voilà pourquoi tu as une déception. Si tu as bimisa bana, bimisa. Alors que Sarah Zalana a travaillé un peu bien. Mais Sarah Lelo s'est retrouvée dans mon sous matika sur mon père gentil. Lelo a zana bayo kabila il y a pourquoi si tu as reçu la bombe. Bon, si d'abord c'est ma sœur, na pesi mbote bisikaza, maman na doksa deyo, ya na Ixila kaili kapashi. Kama na lela fort Ixila o mutuno. Si ta kapashi c'est ma sœur, aza sœur auto vendre pendant bâton et les 5 ans mon kété. Au comment taper moi n'a pas tambolé à petite classe, ayi pe da. Ya ngako tout moi na benga Margaret. Ayi pe koloba. C'est ma sœur vraiment. Ala kisa musala timi. Mais elle a bande kozala na ye. Je crois qu'il faut se lever na kuta na sœur nanga. Et tomba que je rentre pour ça l'émission. Alors que ça les pas fiston ça ici. Maintenant ça les pas fiston ça ici. Alors ça na papa bébé tcha. Maran. Maintenant ça na émission. Tu vas na terrasse à fiston ça ici même si sœur nanga, grande sœur. Moi na ye pembeno. Na invité so na lo bandeni. Ils ont ensemble. Il y a un nez l'offre. On va not talon à moi. Ni na puta no va non bon on dit maté que va na. Et là on a poussé un peu na yo. Ils en ba ka musala musala. Na yeba. Ya sala formé. Na moi na yebe le ko na moi na yeba na ba. Comment na yebe ko sala yo mais chance. Et aussi maliko ils arrêtent. Non ko sala maté. Faut être reconnaissante. Reconnaissante envers Cynthia Kapash. C'est ma sœur, je l'aime beaucoup. Et puis au soldat naye. Azananda otalanga yebinga na soldat. Omoni biso bano toya na YouTube lelo. Tozo exemple ya mukolo na biso moko boyo batunya so bayebi. Disons Kindumba. Si ça Kapash au groupe ça a peu raison peut-être ndenga za la bazua ne belé ça ramboyo ba patient pour ba chokwa pour ezua. Nae akoma nae. Déjà Sinzo. Nga osala nga rotina la nga de l'autre côté. Ta téléphone na osala. Mais yo pas déjà zoua. Au fond pendant 5 ans. A opesa bato muso opportunité pourquoi pas yo. Te ayebi yo soldat na ye. Soko sala ka zoua e pa bato. Na yo ka ngo mais pas na nga osala ndele ayebi ke o mwana. Na ya ke pa na ya sombela nga lipa, afutela nga transport, kabela nga lamba. So zoua nga osala nga yani. Et ça que sert il faut azala na matoni balé ya koyoka. Hein? Azala matoni balé ya koyoka. Ovana na petit mais ba makambo ozanango mwana ana a bénéficier nango te. Ba tumsu ba comment bénéficier non ça fait mal hein. Et ça qui jalousie te. Et ça te que o c'est la mouvement de jalousie non. Mais ça la passe au tala ah. Nazala na yaya. Mais non mon n'a pas na misubo ya pemé na serre. Simba micro parler ba makambo ngana sana yaya tandis que nga personne na bina sala ngo non sala ngo bien kitoko kolega kuna ba o se a fait sa confiance mais ngana on sala ngo te kwa ilo ni zo mba ni zo zanga kati na kati wa o fati pembe na mutu pendant 5 ans au fula o te muza makambo au pesa o bena véritable makambo te mais au signé au porter garant mon au fin à mon tour bayoka na raté la sœur ma sœur Beki na pesi mbote au fin à Beki na makambo o yena sita Kapash bayoka na raté o yebi mutu na makolote laisse-moi te dire lelo ce qui sita Kapash na Beki bayoka ni so on est non bayoka na te et déjà na yo ya ko finga ka ba problème ba na YouTube lelo ya genre na yo ngai eza genre na faut la Cynthia finga so tali bien bano basala pemé na Cynthia nga naza journaliste à Cynthia te mais naza petit na ye na vana ye na ntango na sœur na tikolo ka sika te ke Cynthia lo finga a expliquer ne ba tolobela ba vérité mais non na yo ka te ke Cynthia ka pa chakini mutu non nous sommes des intellectuels Sarah oui oyo kate oyo ki mutu mongo lo finga te yende elo ko sala ke na finga fi wana peki pour maman bandolo le salaire le on dit fallait amuta utoko tani tina bone na YouTube sikabwe kuna bano finga ka na bano ndoki on le la fallait pas kusoba mambo fallait moni kana zala atako kama photo na musicien mo ba yeba nto na mo yeba na sala na inga to yeba ni na yo
y a bien d'autres en bonne relation, ni dans notre page na kama photo. Quand elle est pas mana monio bonne ça va tout à mon star mon gagner ma bêtise à mon star mon boye tout comme ça là. Surtout y a bien na yo to lien no to vana no na ko so courage to kama. Peut non li ngape no to kama no photo te bona. Na kama na photo fa da to y ben les autres ya Cynthia. Na bien que to ya. Les autres Cynthia. Na vana na ye na ye biye na tika za na photo Cynthia na kama na photo. Lo ba ya ye moko na za na téléphone. Mais photo ya ngana ye. Non. Sarah est salon de comment on a qui vend des bébés dans Cynthia maman. Ça te pas na mon boy ba ye. Et ça l'on dit. Non, tu t'en fous de ça ou et ça la peine pas. Ça là, moi il n'a aucun passe. C'est qui jalousie. Tu tombes souvent le bâtiment que la banane jalouse, d'ingéniosité. Mais n'a aucun passe. Attends la page à serre. Non, on a pas la page Facebook. Peut-être que ça roule au baraté. Mon oui, on va dans la boy. Oui, na ça mon monde na ça trop kimia. Que c'est kimia, ils ont un problème té. Nde to fandi no bosara so pesi ngo mai na melate e na sengi o mai ti o yeba nini na za posa mai na sengi o biloko olia na na zara o yeba nini ke na na ti o yeba pona mesanya yo o yeba ke Sarah lo ba ti ayebi na no Sarah to kende no to zo ni to kende pas de Sarah yo za comédienne o jouer pas Herman Kasongo je sais pas si on continue ayebi na musu Sarah za na domaine wana ka ya o jouer mais ayebi te ke Sarah pa mi pesa ka za na posa za la journaliste un jour yo lo ba na certi nini sera oyeba ya msupe to condamné tanga greta manu so boti mwana boti azana mwa azo kanjo to passe yo yebi so ka kanjo to passe yo mama otala ke mwana ngai nde na omonele azande ngazala te na landela na usot na kini na hôpital usot na salelo mo be po azunga en forme ezande mo yana zala pe mena sera na wa sanchaka abi ke petit na Sarah lo ba ala trop kimia na tourner non Sarah voilà balanzi ya bayo kabila TV boyo kana eta manu manena opposer ma question ne bandele de famille mission wana ça poke na kimana sia na wana na ndaku ya sponsor ya kuna ndaku ya na terrasse ya sponsor mais dans le tambo so ça les missions na sponsor na tuna ser nécessaire na linga kamusala na posa au forming na koma kwa na koma sama sala kwa wana sera mabe moni sera moi na ça sera na azana ayebi ke Sarah na zala pembe na malgré na tambola ne Sarah simba basaki na ngabo na boye Sarah na posa sala ozala kitoko mais faut comprendre que c'est la jalousie biso base za rabongo so que c'est qui bongo non ça la vraiment des voilà camionnette mbola descendance moi qui mbango ba bi muto osala na mikolo Greta qui mbango na western récupérer beau et ça n'a pas plante chaussures ça qui a bien à cano camionnette mbola descendance moi qui mbango ba lobi colonel Blaise Kassui colonel Moya Boga autrement dit papa na ça arrive au de la nuit na limbondo wana zem polima le ticket donc asa donc moi na groupe na biso Congo d'abord pour ma pena ça pour ça ya pas présent Herman Kasongo papa na prince précieux papa na maman Colonel Bila mana bisi ba mbote bisi ba zamu na résidence na Canada limbono na groupe Congo ano le chèque ya ba même ti non tant non pour le chèque à travailler car mais ah non esprit à l'échec bato ku baya simane ba fait ko sama mokutu ba bikila bébé bikila na l'élève fort garçon à tatou garçon à la tatou malgré ba salaire que tout bébé na mais ça va toujours en bon yo ba sala ka bobé matika songo ba sala bobé bana non donc ça là isola moi na la ma salité nani Jimmy Mboyo oh le ko ma salité à l'échec ba garçon tout ya beaucoup nani njazi ramzi kuta oto bala karate mwasi na ye oto uta Canada ye babala ni karate ko lelo a se trouver na Canada on sika mona papa na Herman Kasongo siko papa na makolo salitana aye groupe sika aye ko groupe sika te uta banda groupe liboso liye ba ya ba ramzi ya ba fe ko sama mo groupe ya ba dekasi perfi ya ba Aristote Mikila mais ba Mikila ba samba ba se retrouver ba bien lelo ba futi ya ba ndaku bana ba vie bien clapé tout pour voyager mais yé ti le
alelo parce que moi on a bana mon esi mamatika songo diembela yaza ko diembela kaka akwe ko diembela avansa ki songi oya abebisa mamatika moi ngai ona mati bo arabu yeba sala et puis yebisa na nos relations na ona mati à part papa na ondinga forma yo par exemple ça la pe moi ça matika songo oui parce que quand aye jimi limbondo muta forma dessus ça la moi ça matika songo omoni matika songo sangole déjà que na bon ba fitu ba ya pembe na matika songo na musala matika songo na ba comme bébé que ça matika bongo ngape na pembe na matika bi oh ani kama ça matika mais matika kala olina papa malamu Alexandre Musala le comment sur on a comment on l'a dans Musala ah oui celui-là c'est mon frère c'est mon frère on a l'élève fort il dans la Musala donc on a papa on n'a bien que papa n'a bien comment ça on bien mati n'a bien photo ça n'importe quoi parce que y en a Jimmy beaucoup azam poli azam la mon ça la moi ça Jimmy okomi ya mati ya moi Jimmy yo tana moi ça moi na non ma go ça na tira oza moi c'était awatira no posa pimi na ngati balinga ayebinga bien so bana basala papa tabonga amboyo star YouTube ezana na Congo na biso si on a ngasi ntaka ah mpuma maita mutu mubalingana yo yote c'est photo za clair tout ça clair na YouTube so lali excusez-moi le terme oh na limina lo bala bino mo continuer bala la kati mutu mubalingana yo yote alinga ngai pourquoi il y a des stars à YouTube, c'est Karine Mokondi la baronne. Il n'y a pas un star. Il n'y a pas un star. Il y a un star. L'amour, le courage, le soldat. Nous sommes à nous qui les la parole. Ah, la star, on a été. On a la star. Attends la big là où on a posa. Surtout que bien attends moi là on peut tourner. Alors on va Karine Mokondi. Mais quand on a ma caméra, si tu as les couleurs Karine. Si tu as la star. Adam doit ranking. Si, à ce moment le pire petite naï ranking. Adam na ranking na ba na bota na bongo te. Bona yo ka za mtaba handu mais ngala na banos nebité tom ça la nga prenga surtout ka bwani nda kwa seba makamne wana nebité c'est ozala so za mtaba handu c'est akita no idole na yo peka na chronique zana. Eza peka sita. Maman ngai boss alinga te batanga kombo na yo ka bilengi TV donc boss moro ya M les états Mali ba mbo de sikoza ba bisou mon boss et mon caméraman Babou garçon Céline na barasta na garçon moi boy non le beau tikana le ba parce que caméraman en vidéo on te zoate au beau mon na bilili a bien boy bo filmer peut faire ça bien saramboyo ebisa biso ba avantage nini eza a na yoka bilengi TV le loto mona yo lususo longa oloba mabe yoka bilengi TV to nini awa pena nazali omoni Kongo mikili si ananga ishoko yimtabana travailler kuna mondinga maitsa chaîne wana ezanga pende de lona zana ba yoka bilengi TV na ebité na minute na longa na ke so boke ne pas ya ok na ba chaîne mo ko ke pas site parce que obele la ah site capable là pire c'est on a yo ngana ko travailler pas major sur au moins na ba vite so na komi nango na ko paso za pe minute na ba no travailler bano ba ya bazala ka bien ba travailler mais elo na senga na bana na botira ofinga serte elo ne na olinga te yango wana po mutu onyoso ofinga sinta ata sinta ne baba ke alinga ngate a denikranga ngana bano ko répondre ka bana c'est on a bano olinga yo wana kutu na bandi musala ote na lela yo fort et puis ce qui petite mo boya olela yo ato opese makambo ebele te mais mo mukie bato ozotia pembeni na wana oyebi bango te plus que ça et ça lelo pasi baba na ofinga yo tonga pe mutu na mona yo na musika na mona bana momwe ba ofinga yo laisse-moi te dire que swanga makasi saramboyo lelo soki sita bengi yo remeta ki ya wana eza na bandeli question wana oza na bayoka bilengi TV mais yaka pe moi yoza usala pe moi makambo kaka yo ezaka carrément non to obana oya na permission pe ya boss quoi non soki kokende kosala mosala
mokete naoloba ngo claire mokete te oui toza bana nzambe maintenant proposer soupe mi na certain moto mosusu asali mabe yo te na malamu nayebi ke lokwa asisi aza très intelligente ntango yo ozokontinue kokoteyaka ye na bolamu ozonga mwana soki aotala émission oyo ayebake place nyonso nakenda na défendaka ye nalobaka bene na claire na osala émission mwana émission monde entier baotala nolinga teke na bando bamabe mo boye po eswaye nabozaka claire naoloba vérité nalobama bien oyo namona naza pembeni mpe aza nayebi ke so abenga na oya na mate lobaki abenga makambo sosoleke mamba mosala c'est qu'on a boulot on a ça va n'a pas eu qu'à bénéficier aux autres travailler comme il faut laisse-moi te le dire aujourd'hui et ceux qui bagoya na Congo au travail en même temps aux hommes et ça possible oui c'est possible parce que les autres ça là que TV et mon na yo ka couper à TV ça pour ya ka ya pesa na mai ekena na baret na nga après répétition na bike na sala jour na semaine pour que ta def na ke ba jour avec na ke répétition ba jour pe émission na ma ke na ntango otanga ba jour ya rep ba jour ya émission c'est pas facile tout ça passe na ndako nde tozala bon moment misala mike osala soki basani soki kolamba et laisse-moi te dire on a misala o vidéo koza moko toza mutu mpona cameraman na biso pe apema okosala ta 5 vidéo na mokolo moko sikoyebisanga na Congo kuna na mosala ya ndako na émission na théâtre osangisa ngo ndenge c'est pas facile tamwasi totabomonanga soki kotamamba basi na sa makasi na osakati nasala peme na kapashi na bana komona mamba banaye kosala aza ye moko asala asokipe na mwana asokipe na mama ndako na journée mo akosala ta 10 émission na bana mona sera na ndoki comment mutu kosala oui bébé donc ça dit si ya kapashi aleki ba chroniquer de epele on a yebi aleki ba asala émission akosoma bilamba na journée mo akosoma bilamba ta 10 abi kana osala émission mo asombe bilamba non et tout ba ba conseil nini opesi kaki aser na yo vanda pembeni na ye mais oso alifuta bien état que pire ser conseil nini opesa na ser bon aza mokolo bapesa mokolo conseil bapesa mokolo conseil lo na esaka yaya ayeba bato nini aotia bango pembeni omoni nde naza boye nde naza boye saka ebike saka déjà akomada donc nayebi te kolo akomada ndenge moko ayebike saka nazana abenganga mpe na telefone akangelanga mpona sala nango nabenga mpe se na telefone mpe nakasaki peto mpe amekana oyo esototali mpe na nesiaboyaboya yo eza ke politesse te ye makompenake peto ameka mpe esprit nanga so bato ye il faut azala na baconfiance na bango eza nde babiso omoni ana baconfiance ya politike amwa mo baoya pembeni mosantu boye na boye se atala yeba yananga yeba so na osala boye eza mpona navai nayomba mabe yango nakoki otanga ngo te natangi nanga mabe te me naotanga nde bolamu oyo amokini nazala na yosalela présente bien tes émissions. J'ai une fois regardé ton émission sur Matika Songo TV. Au salon, vraiment kitoko, nanga moté, toi qui mêlé à féliciter aussi. Dans mon salon au bando, il y a relation ni à Maria, Rosa, na mona ba chroniqueur, na ba chroniqueuse. La relation bien, hein? Des relation. On n'a pas aussi. La sœur n'a pas magali ici. C'est un mot de l'éléphant. Maman maïle. Non mais maman, il y a maman maïle. Ah non, ah maïle. Yo tani na ba petite. Na sala ba relation na ba na chouchou. Basé belé hein. Basé belé vraiment. Ba ya tout ya YouTube bas. Tout ba yana. Bon ba ngabe ba ya ti me ba ka ba ya. Ba susu pe ba ko. Pena ba yaya ba kuku niti sana ngo we nani siwa stone siwa stone il pas ça moi sur la bien ce qu'on rappelle dans la lapine ba vie on sala ba
pire ya basere to litombe ezali mwana mondo so olali balali oyo ozala misuka naza wana relation na bato tout bien po naye nanga sika naoyebona nga mpe mosala ozala na baproblème na bato wana bachaka bemission nanga ndenge osala tro bamicro baladeur déjà osala mpe nasala lelo youtube osala succès appel à poto ekota oyebi ke sans tabou eza na makambo nga wana te posta wana na olinga te wana te ata sere nanga sita kapashaka bake mwana se mpoli mpo nalinga nazwa mambo ya nanga nalata ndadonda exemple mama moni asala nga alinga nanga nasala linga nanga nasala ngo asala émission nepose afinga mutu te omona te asala émission alati elomo oyemonisa libele emonisa parti ya nzoto yasala nde mosala mpo basepela na kosala na ye yasala teke mpo libali baya kolinga yalinga nde linga mosala na ye apoyole nga mpe nalinga nazala jour mot de la fin na bafani na yo ya bayoka mot de la fin na nga na bafani na nga tu baabone tu ya bayoka naosenga toujours bosabone masebonga parce que mama kitoko eza naosala mosala naosenga mpe bosi na nga greta mpe tokobakisa ye tokomata mibale esawa bakise tokomata mwa te sino esalaka mwa bien poste naosengaka bokonzo toujours kosabone bacommentaire na bino bobenga baconseil numero ezana nazana mpona bino na oyamba bino na oyoka bino baconseil yango ngosala te na manda nayebana mpe nasala mpe kosala kito bato basekela nanga donc bambotelanga nzambe monao mpe naye nanga sika apesika mbotela famille Kabash eksilaka eli Kabash ya camarade nanga moko camarade nanga malgré koswana na biso tozalaka ni malgré na gafela mpo yo lingana bagafela te mais okomprendre ati nazalaka poli epa na gafela ko trop mais ozala toujours pembe nanga obenganga baconseil Kijabone la grande Kijabone Mama Martinez Matondo, maman la Molino, donc voilà maman, on a assez de t'as niveau si t'as pas pêché à la famille, on va baser la famille le sang, moi bon ma pasteur, parce que on va l'impoli pour la fin à pas là-bas, on est YouTube, bateau tout va finir à Cynthia, n'a compris mon fille la gagné, mon fille la gagné, moi Cynthia, ah non la fait, il va fille à YouTube, t'es, merci qu'elle a quitté n'a ça qui n'est vérité, merci qu'elle a n'a ça n'est vérité. Moi c'est ça. Les bafé bela et tubo te ba na ba sala ki ntumba. Mais si ça bon si ça bossa ka na journée mo raposa la ata 20. Je t'ai niveau na mo na ki lo ka ndoki. Comment na journée mo bossa la émission 10. Voilà pour tambola. Na mega. Bon, OK. Nous ka mo na Mark X. Na komi na ngaso ni na ma tate po ngolo na zana ete. Ba misuba yemba. Na bilo pe mo ni bilo balo boye pe me ba bandoki e. Bo sala tout pour na sera na to pata, mais to pata c'est toi toujours famille. On a que salon on peut na côté pe na zub on peut na lié. Donc si tu as beau ça dire, comment dire nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Fidèle ami de Bayoka Bilendi TV. C'est parce que vous avez belé Orlando Bisso. Balobi AGG, mon abonda la solo. Et puis Jeff depuis Paris. Bisous na yo. Merci na boss nanga. Oyo apesi na chance lelo na Mbappé na Slim mobile ya mwindu donc merci na balanditi Bayoka Bilendi TV mais la bino faut continuer toujours pour s'abonner et ça la bien makasi na pesi mbote na batu nyonso balinga nga na bao balinga nga ite fifisi Waston ma sœur idole nanga vraiment za la radio merci